Capage TV. Mama eloko wana mindele nde basela ngona kibondoki na bango eza na mukanda ya Apocalypse 13. Makambo ekomi na pesi bino verset Apocalypse 13. Na koloba te boketanga. Apocalypse 13. Apocalypse 13 ne place message à Kokoneza. Capage TV. Je vous parle en tant que prophète. Ouais. Na Congo tokoleka 5000 te. Na Congo même 500 ba okomate. Kala mingi te couronné zo disparaître. Okay. On a Congo Nzambaza. Na lobi nzembo ndeko na mbaka le fils de la révélation ne meurt jamais. Ça c'est une nation de révélation. Capage TV. Te poso eza poso beni. Boko parang na bamboka nyoso tuté. O eza poso beni nazo bandela koloba. Boko mona démonstration de la puissance du Saint-Esprit dans cette nation. Batutu wana bakwa ko se réfugier ah. Wana eza histoire mususu. 2021 masole bandi. Capage TV. Bokeba l'état surtout na Kinshasa na poto éviter bocha batu ba température bo meke mati eza non aza tena ba virus ya corona mais bar ezo manqué terrasse ezo manqué moziki ezo manqué je vous dis la vérité maman Cynthia likelemba ezo manqué donc il faut faire très attention kotong ezo manqué merci ba de kochola ezo manqué amesana la muki ake bureau ake base base ya nini okene kotonga siko mikolo a obimete ya omoni batumi banso bosa ba jare misu température nani fièvre mati tout ça là vraiment nkola sunga. Capage TV. Odaite nazo senga na bato bazala na bonne foi na Congo ngongi kokito e babino moni bambongo bozala ngo bopesa ka ba musicien bosala ka bokene bosunga bato bo aider pe gouvernement pe yo muto fanisi bato na bandako futa bato. Capage TV. Oh non, au côté en ligne au TI. D'abord, quel genre de matière? L'ité a surtout, il faut s'adapter à la période. Période de tout ça, on est année. Et ça, délivrance, période de tout ça, on est en il y a les bossés, ça dit, bah, yambola. Bati kama sumu. Bah, se repentir, peut se convertir parce que il y a moi dans l'ensemble, il y a un belé. Bienvenue dans Capage Télévision. On est ici pour la bonne cause, la parole de Dieu. On a le prophète Jeannot Bontongo Eyombo. Hein? Eyongo. Prophète Jeannot. Olandinga tiawa, Olandinga alandibiso tiawa. En tout cas, de temps à autre, azalana biso, atikara bisoté, azali prophète nangai dans l'ombre. Mais des fois, on a toujours partager na bateau bayebi. Des fois, azalara tellement occupé, tous allons vraiment na bâton moko il y a zokende boy na peuple de Dieu ngape na baboy na ba émission mais na bâton ya boy to senga rapena ba grand golo veut dire ba grand serviteur de Dieu au à partir na bango biso toto ça peut on dit ma peut to zwa to mona donc en tout cas ya ngona ka oyo confinement biso et pas Yesu to bi ke makambo ezali ndenge nango to bi to mi bomba menzambe ya bomba kabiso na makila na tozo tambola tozo kene misala tozo tambola tozo lia des fois ozo bosala kosola maboko mais ezana bato ba sambela rapona biso batika raté pour la prophète Jeannot ah mama Cynthia zo kene kosala musala menzambe kolona au place ezali eleka pour ba na nzambe faut ba prêcher to récupérer papa Jeannot et Boni Carrios TV. Bonjour Nayo, Maman Cynthia. Merci. Nous avons une opportunité. Et ça, parce que tu n'es pas la moindre. Nous avons YouTube, Tombola. Et tant que nous avons un privilège, d'abord et puis Pambola Peyo. Donc vraiment merci beaucoup pour cette occasion. Kairos c'est ça bien. Nangola Nzambe et surtout nous avons un coach malam. Coach nangeza toujours yo benga ngo papa chaîne bakineke nango boy chaîne donc nazola ndaka lokolo ndenge zo sunga po eza domaine yo eza musalo nkola pakola yo yango neza la passe na muto azobundisa muto aza na domaine ye donc nzamba pamula yo ezo leka bien to s'abonner nini bato balandio waningi bakende bayo ka ba prédication oui ko s'abonner mama Cynthia problème yango wana mokolo moko na sala no émission obetaka certaine eloko moko eloko wana touchanga makasi olobaka lobi pourquoi ceux qui be mission ya bongo batu mingi basabonaka batu mingi balandaka ba vieux za la kebele mais émission oyo ezopesa bomoi émission oyo ezopesa vie na bana na nzambe pe des gens balandaka et puis ba chaîne na bongo mukepe basabonaka voilà pourquoi tous avez besoin ya aide na yo
aide na yo koleka kozala na biso po omeka biso to oui nzamba aide me tozana bosenga ya solo corona te bazoluka biso to batami mais soki dima bientôt obima vraiment soki offrande na bientôt obima mais bon lobi offrande bien dima be bat bazana banda ko komi kotinda batinda bambongo na ba mpesa ba orange makambo lobi mama Cynthia yango to ko betela 7 makasi to bandi yango déjà ezana likambo moko esekisinga na Facebook na moni ndeko moko mondima bengi alobi papa yaka papa yaka ozwa 10 10 on ezali ya $5,000 nazana mwa 10 mois $5,000 ezali awa tanga na période ya confine te batu ba se confiner batu ba fani na bandako pasteur alobi na bi nini 10 ya $5,000 na zoya abi pas de problème mais mon dimi pas profiter comme le lobasuka po akata makomi ya Facebook oui pasteur na sepeli lokolo zoya oya pe ko bondela pona mwana nanga azana coronavirus pasteur bi tete soki bongo tinda na WhatsApp soki bongo tinda ngo na Orange Money bi te papa eza dimi fo yo moko ya kozwa bi te tinda ngo na Orange Money moyena kendo bien na Airtel Money moyena kende ezate donc eza mawa mingi pour dire quoi oleto bimana média oleto lobata na ba radio na biso na ba média pasteur moka telema atomola musapi où sont nos leaders o balo bakangande leader o balo bakangande musana nzambe ngande père ya évangile père ya réveil tozana posa na bango baleka balendisa libota na nzambe na nzela Facebook pe ya WhatsApp bazate mais chose étonnante na yoki batu balobeli yango batu bazolobela yango mimi mama Cynthia et ali kama osala semblante et déranger même ngamoko oh non au côté en ligne au TI d'abord quel genre matière l'ité ya nyonso tout il faut s'adapter na période to ça nango eza ni eza délivrance te période to ça nango eza makambo mibale ya liboso ezali batu ba yambola batika masumu ba se repentir pe ba se convertir parce que boye ya mwana na nzambe yango ebele il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a un comme balé et ça qu'on lendisa peuple de Dieu. Balendisa mananzela balin ko pesa ba directive. Ko yeba lo lenga ko kota mabondeli. Batu ba bondela pour être vent o yesa nini eleka parce que cette nation c'est une nation bénie d'où bato pe ba fandi baza c'est un peuple béni. Soki ba belelin kolosanini. Akoyoka mais yo elibiso na ba loisir. No boleka otei mate ya libanda et en plus obandi mpesa soki ligne soki soki kotina mbongo mama muta kotina lo mbongo ndenge to lo babwe azana bobenga ngone bato bakangeli ba confinement basi bakangeli bango basi bakisiko akozwa mbongo wapi mais basali na nzambe balobi que surtout ba prophète bino bomona rafacha kokufa bino bokomona bombe kokweya soki wapi mais comment na ba vision ya ba prophète nyonso balekaka bamona kiteke tant oyo ya maladie ekoya bato ba bongama déjà po bato bakokota na mandako bino boyebi kaka okobala te okobota te makambo oyo penza oyo ya komona o bino bomona kite wana pona nini kasi po bo comprendre que tozana ba jara prophète nini mama Cynthia po bino ndebo sosola que tozana jara ba prophète nini bamona kama makambo esepelisa mitema bato bible bidi na tanga suka bako sepela koyoka évangile oyo ko sepelisa bato ina bango siko oui siko bazo sepela oyo bise na mondo so balosa mais so biso binde ko bonga ma epoque la mingi te mupepezo ya anil sans effet wana nil sans effet or ezali ba prophétie moko ça na ba calendrier na biso eschatologique c'est-à-dire le calendrier à l'état de la fin ozonanda c'est ça ba bien siko tango tozo bondela tozo mona prophétie ke makambo ko ya mama yana ba prophète bazokia eza ba prophète ba mona kia eza ba prophète onkola lobelaki mais eza ka système Noé lobi boya boko tana bato basani bato bazomela oui ba roger baka ba mona yango bato belé ba mona yango mais tellement que ceux qui tozo loba ba mona biso kaka boy habité ba prophète atina te makambo ça te mama eloko moko te ekoyi ko salama dans une ville sans pour autant que l'Éternel a soit l'auteur amen. Et là, comme côté que salama na ville moko na mboka moko na pays moko na vie à mutu na état moko si l'Éternel ne révèle pas son secret en ses serviteurs le prophète jamais Amos 3:7 le bien jamais et là que salama na monde sans pour autant que nzamba loba et là côté comme la kabatu na vie qui que ce soit nzamba sakanini alobaka mais batu basa na difficulté pour saisir le langage de Dieu c'est pour cela lobi na mukanda Job 33:14 lobi cependant Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais l'on n'y prend point garde OK c'est-à-dire quoi nzamba batu alobaka na ye mais batu pas comprendre que le langage eza nzambe place likambo yali
C'est pour cela qu'il faut qu'enseigner le peuple de Dieu comment écouter Dieu. Maman, koyoka nzambe, et ça blague. Maman, si c'est koyoka nzambe. Maman, enseignement na bagopesa ndenge nini passer azobeta pembeni. Ato wai. Wai. Wa, martyr, stade, terrain, bale. Oka tout, wai. Bâtir moko eza mal cadré. Mais c'est ce que je dis, trop de why. Et ça m'a peuple de Dieu, ça n'a pas besoin de maman. Muta yebi posa libota na nzambe c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit n'a qu'une sonde profondeur de nzambe. Ayebi que nzambe na minute alinga sa lelo ko tel na monde. Saint-Esprit aye ayebi si bao yaye. Voilà pourquoi Luka oswanyaka intimité ya yo na Saint-Esprit. Même si tu ne pries pas, tu n'es pas dans un état de prière, mais le Saint-Esprit va te parler. Parce que tu es mon ami, fille, fidèle. Mais le moins la dimension fidèle, c'est comme mon ami intime. Mouta c'est intime, nous bombe loko. Zambalobi cacherai-je mon serviteur Abraham quelque chose? Est-ce que nous bombe la serviteur d'Abraham et loko moko? Jamais. Donc, Batou, Nandenge a sentiment, moi opesa batu mateya oeza à la page ou bien à la ine eza te pose opesa ko sepesamite mayo po sepela. Voilà pourquoi aujourd'hui babandi mbala moko na mbangu na loenge na divagation en ligne offrande dime omone ceci mais qu'est-ce ba kende ko yebisa pe bato baza kuna o bazo kufa bateya bango ba gagner milimo baloba mama buzobeza makasi na makambo ngana oki soni. Laissez-moi vous dire une chose. Est-ce que Nzamba koko boa kubikisa mutu po mutu apesi offrande te? Na telemeli offrande te. Un culte sans offrande. Mutu ote yanga ngwazalite. Eza ba notion moko élémentaire na mutu benga mi pasteur. Culte sans offrande et cause l'agréable te. OK? Mais de quelle manière ça la culte offrande? De quelle manière ça l'offrande? Les gens sont coffrés dans de maisons. Baza confiné na bandaku moye ba bimesate biloko nenga no tozo bana Kinshasa bien aimé et mati koleka lelo ngana ke alimentation no somela bana moi mili ke mabu na gangi na tiki munene loko boy peleki na bimé mo eleko dimine fois na batana na bimi nzambe o tozo kende wapi batu bazo lela batu bazo futa mate batu bazo selo côté aller yo pour leki en ligne tout bloqué Mokonzambo a pas bloqué maman. Pour nous continuer à le battre. Béton. Donc quand on est béton. Donc béton. Tala mukonzamboka diminuer mbonga saut de mouton hein pardon. Saut de mouton na mukonzamboka. Longola ngonano tala na nous peuple de Dieu parce que tu risques de kufa parce que la famine est ça plus que coronavirus. Makas. Nza maman. Makas. La famine est ça plus que corona. Donc maman Cynthia est ça déplorable est ça vraiment pas si na bassin na nzambe o basote ya malobo. Yango Bible lobi hein un peuple qui marche sans révélation. C'est un peuple qui est sans frein. Merci. Sans frein. Une église qui marche sans révélation, c'est une église morte. Et ça, il y a beaucoup de gens qui comprennent que l'église est belle. Il y a un Zambé qui a une influence sur Dieu voit le cœur, maman. C'est pour cela que mais je n'étais jamais connu. Natikala koyebo ata mukolomo côté. Ils ont participé mawa. Bopé ça va directive ma bondeli. Bokozana bino bofrande bakoko ta nyongo offrande mais nzambe asekwisa mutu moko 100 fois Lazare base asekwa 100 kondima Yesu alobaka liloba moko basana nzambe botelema boloba liloba moko nkola mimone sama boloba liloba moko pona peuple de Dieu na moment passé nkolo na biso asala même nzambe ayebike na poche bato eloko ezate Yesu ko zoko bena nzambe ayebike na poche bato eloko ezate na kosepela kutu na moni ndeko moko na boya kutanga komonete ndeko na pambuli nzambe pona ye c'est un député na kombo ya Ntingi akabeli batu biloko kolia apesi ba biloko sardi oyokelo kalobi abi eza acte moko a poser yango po chef de l'état comprendre na ba konzi misusu ba ta bonne foi ba poser balanda ba aider peuple oui ba aider peuple parce que peuple ça n'a pas si merci moto na nzambe tozo kende tout doucement na yo merci pour na lipamboli pour ko boyeza ntsakave merci na ba audience wazola na biso na Kapage télévision par prophète Jano Bontongo azali moko ya basali na nzambe oyo vraiment soki Kapage télévision azali ko telema pe maman Cynthia malgré ba bombe malgré ba ndika malgré makambo ebele ba tentation makambo mekano baza vraiment ba pilier ya losambo ezala bena litiko tak balobela rangote ya bimara loko eclipse moto na nzambe tozo kende na yo kitoko pourquoi ba prière ba pasteur mosu ba kenda rasu na ba orphelinat te na bo pitote parce ba kamouro ezali grave pour na ko prier. Bon, wana ça dépend. Ba pasteur mususu na yoke musu azolo ba biso ka kena orphelinat.
biloko bazopesa na orphelinat nzokande na kati ya orphelinat mpe banchoro bayali surtout nde ba 500 oui ntango ozokende kopesa mama il faut mema mosali na nzambe yango moni mbebele bamemaka bapasteur si omoni orphelinat mama na orphelinat bandoki batonga so omemi ngai yo oyebi eya mosala nkolo apesa biso na kodetecte bakozala 15 napesa exemple bakozala 200 orphelin nakobimisa ata 180 choro donc tant ozokende kopesa biloko kokasa te ke mama Cynthia mutako sabino te kokanisa te ke soko pesi orphelinat ndoko mona nzambe ou bien dosali acte généralisé c'est faux et archi faux avant que ne pas na orphelinat tala pembeni na yo peut-être ezana mutu mo fana ndako moka zozangela mbakolata tala pembeni na quartier peut-être ezana libota moko baliaka na pasi aider bango tala peut-être na commune peut-être ezana mutu musu afanda kapena bafutela ndako mena pokposo bofuta combien $50 yo futela bon $50 et les orphelinat nani a lobby na bino e komama wapi po acte na yo nkolo ndime faut que no orphelinat e komama wapi eza kozanga koyeba même bandoki bakende orphelinat surtout ba magicien bata ba science occulte bango ne bakende mi kopesa toyeba bakende kopesa et ana kata mukanda na Job donc la bénédiction d'un malheureux la bénédiction d'un pauvre, c'est-à-dire au péci pauvre, au canisi à péci acte, moka bientôt kande à botelier étoile. Ok. Oui, faites très attention. Et là on va ça m'a mingi. Ya on moni batumi, o ba musicien ba comme ba kene na kende ko felina. Arrêtez de tromper les gens. Tant e koki to ko bimisa nyonso. Et le bana ngonde ko nanga Roger to bimisa nyonso. Ngonge koki. Yo moni akeko poser acte. Nzoka na sima acte on a azozo ba bénédiction des malheureux. Ba itona bango to etule fanda, ya zu azo récupérer. Donc il y a des orphelinats au Keneboé, au kuti maram na yo. Et monsieur sur l'hôpital, tu me souviens qui m'a ngai na kende robonde pour na mutu hôpital. Na komi hôpital moka handicapé na kisasa na wileri. Na koma kuna bien aimé écouter. Na komi bazanga na bapota. Mama Cynthia so lingo mona bapota kende hôpital na kanisi bato azola na. Soko tiki yango si John Ndiaye. Après hôpital wana Ndiaye. Na koma wana na ke ko bonde la pona bato. OK. To kende ke ko bonde la pona frère moko. Asala ki accident oyebi frère wana komo na ye ndeko lukoki. OK. Guy Azamwana, auto voilà. Vraiment c'est un homme de Dieu, bien qu'à ça journaliste, mais vraiment c'est un Nzambe. À ça la peine Nzambe. Azoka accident, azoka un problème local. Et le colonna a tiré un mois défaut. To kenda ko bonde la poneta to comité au prier pour naï. Maman, moi j'ai vu des potas et des potas. Tant on a zo bonde la pona batu mususu ndeko moko pota naï. Ezaki kindoki. Batu mi ba la pota kindoki. Oui, et logo kotinga. Oui, et kotinga na loboko. Il faut faire très attention na mon prier pour na batu na hôpital. Ko kende ntsanga ntsanga te. Il faut encore la benga yo to pe alobela yo sala nini kende. Parce que tu es pasteur. Il y a deux sortes de pasteurs, attention. Et ça, les policiers. Quand on a des policiers, il y a des civils, population. Quand on a des moussana, il y a des policiers. Quand on a des moussana, il y a des front. Des soldats à front. Quand on a des moussana, il y a des délivrance. Il y a des casse. Quand on a des Bible, à mon nom, vous chasserez, oui, en son nom. Mais il y a des moussana, il y a des moussana. Mais yana bakam sus o kenele ko bimisa muto na monde ténèbres ya woye solo baki bokendo kozwa mwana patron boye la ngai bokendo kozwa nani wana mwana na punda na aya na matela ye soki batuni bino boye bisa bango son maître en a besoin yo muto kendo ko fungole na singa ya wana bo respecter ba sana nzambe o bakendo ko bimisa ba nzambe mi kati na molili vraiment eza bato azo tia vie na bango en danger bien que ça musala ba osala na nzambe nzamba zo sunga bango alors c'est ça tant on a bondel pour na muto wana esprit ne kotinga na yo ki pe koti oui na seki na bloquer mon niveau na zana sœur moko jolie nzama pamola ye c'est une sœur to banana bango ba intercession kala sœur on a tel bi prophète aux yeux le qu'on a loboko ngabi effectivement ouais bela ko to sala na continuer ko prier pour na batu mais na prier pour na batu boté faut nkola lo ba prier pour na mutu tant nkola lo bi prier pour na mususu le ka ngomoni Yesu azo sa miracle masala miracle pour na batu tout amen na kei na komi tant to bimi l'hôpital na sukoli mabo na sengi huile d'olive poto ke na huile d'olive ngamo na misali de délivrance na singi loboko na bandi ko bimisa na so parla langi na bimisi pe na zuelo ko na bwangi loboko songi normal na kei na leli na bisuko bato ba yaka nsanga nsanga ya moni pasteur mususu bi priela bi priela pona bo frande bi priela pona badimi tango ki o prier ozina mbadi oyo utaka pakebo na babomo bato poto batinda ka mbadi mvutema ya moni pasteur batike kota ya moni Maman, ya moni. Comment conduire mon habitude maman kota. C'est quoi yo en foot maman me côté. Ya moni ba passer bele ba koma yeye ka. Ba koma jeter passer ba koma jeter. Ya l'esprit. Ya wana Bible lobi ne précipitez pas l'imposition de main. Mutu mususu tango zo imposer ko ka sateke kaka ba passer. De ba zo ke loka mutu soka tche loboko. Mais ça pe na ba ndokyo ba zala ka passer soko tche loboko ana ngsote ya bende yo.
Amen. Aloki yo. Ngas na yebi bato bele baza omone suki mais nzoka eza mito anyoka. Wana ba domaine la délivrance. Ya on a mis mama ta ko gipo ba nanze ba pe makambo wana. Donc oelisa tchema ngana bi plupart ba passer baza envoûté a oelisa ko tchama boko nkola tinda ite. Mutu musoke no tchelo boka so délivrance nzoka mutu akanga eza yemo nzamba. Ya wana fosala mutu délivrance faut tout na nzambe délivrance likambo e komele ndenge nini asala ki nini ta muso bundisa sincha sincha na problème na ite ale nkola kangela yo pe passer onction na yo moi je vais te délivrer tu vas délivrer contre qui Dieu. Vraiment. Il faut tout na nzambe mutu akomi boy mais nini sala koma bo voilà pourquoi mutu bon la Bible la nzambe mutu auto na Yesu ezabila kele mabe ababoti ou bien ezabila kele n'habite soso comprendre mais oui le loba pasteur osambela pona mutu sans vision ni rititi ni sensibilité spirituelle rien mfuilu kaki titre ne loko loba ke mabondele ozandeni tobo sana nzela zamba tobo sana retraite et sikoyo alors yango moni makamono ke ndoko pena bopito belé bakimi question tuna ki na zongi la chité bakauki akeno ko tchalo bo yemoka zongi système ngana koma na bana nga so ngo kitala mutu na hôpital yaka na bondi apono na prier pono kende et belé bakoma na système yo ke ko tala ya biki yo tika le to sali nini okufi ça m'a pas mbolo mama. Merci papa. Corona, maladie mystérieuse. Effectivement, maman, nyonso mibale. Sangisa. Corona nga na obenga ngo ntsaka madesu. Ntsaki. Varese. Oto benga ntsaka madesu varese. C'est-à-dire kanda nzambe frappe varese aliboso madesu nga na pondu bobongwama. Parce que ce qui kanda nzambe eyaka na frappe. Et pour muto yo qu'il faut ya fimbo. Et là, comme côté ko salama na Amos kaka 3 au bani na premier verset na troisième verset Amos 3 so OK et là comme côté ko salama dans une ville sans que nzamba yeba lion akoganga na zamba te soka moni nyama goliate lion soka moni nyama goliate c'est que nyameza soka moni maladie mususu ebimi c'est qu'il y a un problème comment maladie mususu mobimbe ko bo monde mobimba maladie bongo boyoka ngwapi e ko bo mokili mobimba et pe bofandi bozi ba kashine yo be akashi ngabe ba kopo moko boye soki manzanza botiena zolo bozwi bagambo lati écoutez na kolakisa yo mboka nini balati yango misu matoyi na bité so ba sebatie wapi ya na mboka moko bazana ba machine approprié respiratoire ya koleka biso mais ba kufi ebele siko ba masque on a babelo maman nzamba linga la kisabongo kaza nzambe c'est tout yango moni na moni mutabongwa mi ate aza pena antichrist médecin alors biba sali tout premier ministre italien Lili le roi bébé ayoki nzala siko bibere zate basukule pe alors la mama ceux qui talo bito sali tout quand un blanc te dit que nous avons tout fait yeba que science peut basmeki et le côté ya wana science humaine et ça n'est le côté science humaine est en limitation science humaine est limitée aux autres ba docteur mususu ya bato moindo ba kendaki pe na Italie pona ko traiter ba bete ba maboko. Or que racisme ezaki makasi. Mama eloko wana mindele nde basela ngona kibondoki na bango eza na mukanda ya Apocalypse 13. Makambo ekomi na pesi bino verset Apocalypse 13. Na koloba te boketanga. Apocalypse 13. Apocalypse 13, ne place message à kokoneza. Apocalypse 13. Allez lisez ces versets. Vous allez comprendre beaucoup de choses. On veut contrôler le monde, les âmes de Dieu. On veut éliminer surtout les noirs, l'Afrique. Makambo lo babayebi. Mais Dieu les a confondus. Bango mokonde bako musanini kokufa. Et puis si vous continuez comme ça, vous allez mourir vous-même là-bas. Bato baza la base les kamango. Voilà ba satanisme bazo kende kosala makamana bango, tozo kende vers temps de la fin. Signe bête à 666 ezobanda. Na 2021 bato faut ba ya kofanda awa. Ba ko tchabango la piste na misapi partout. Nde eloko bandi. O eza numéro liboso ya mibalezo ya. Botanga Apocalypse 13. Vous allez comprendre beaucoup de choses mais ba olonga te. Amen. Parce que yanzabe bo se préparer les enlèvements. Tout se préparer nango. Yangana maman Cynthia malade yepo ngana yo tobongwa. Amen. Ce que tu bimaki na nzela. Tozonga na nzela. Ezate pasteur aya. Ebele ezate. Wapi? Quelque part pour sembler mingi. Nini wana maman? Baka corona. Ezate wapi? Na Congo penza ezape mo kasité. Bon, eza ma kasité maman Cynthia na je vous parle en tant que prophète. Na Congo tokoleka 5000 té. Na Congo même 500 ba okomate. Kala mingi te corona zo disparaître. On a Congo Nzambaza. Na lobi nzembo ndekwa na mbaka les fils de la révélation ne meurent jamais. Ça c'est une nation de révélation. Et ça le quoi bamboka touté.
bato bazokende vite en besogne pour autorité mboka ba obangisa bato liwa liwa il ne parle que de la mort na pamboli ba psychologue boloba qui écoutez la Bible dit ce que tu penses c'est ce qui va t'arriver car la prière d'un juste a une grande efficacité. Et puis la pensée d'un juste est une prière aux yeux de l'Éternel. Quand un juste pense, qui est juste? Ezalingana yo otoyambi yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Makanisi na biso to contrôlera yango. To pensaka négativement dans la vie. Pense positivement pe komona oyo zokanisa e komela yo. Na lobi yango nazo sakola. Mutu nyonso alandaka chaîne oyo nazoloba Kapage TV. Pensez positivement au comment on a kota nanda kunote na yebi ngote ignore ça et ko simbate ce que tu penses c'est ce qui va t'arriver par côté si batuko banga et lo ezate et lo côté et ana ngo grippe lo ka ba grippe to ata ba sanctuer et c'est lo côté na ko sabino kuto na Congo c'est kota na 2019 à partir du 11e mois 12e mois tobela ki ngwate famille mo ba grippe makasi te poso eza poso beni boko paranga na bamboka nyoso tuté o eza poso beni nazo bandela koloba boko mona démonstration de la puissance du Saint-Esprit dans cette nation. Batutu wana bakwa ko se réfugier ah wana eza histoire mususu 2021 masole bandi mais maman Cynthia bato je vous dis la vérité ngana côté le souté oh pambolama parce que bana nzambe ba pambolama amen nzambe lobi je connais le projet que j'ai formé sur yo lingo ba c'est suni po ce sont des projets de paix et de bonheur maman oyo zo mona pasi soit tambola bien soit tana yo ko quitter ne sois pas pressé tana mutu na yo obenga mo souffrir te amen obenga mo pambolama sur le binanga papa ça bitumba ah c'est que okolonga parce que osa molongi yeso solo molongi na ekoloso problème eza nini nzamba format projet ya bien pona yo boya identité ozana ngoza yote ya ona bisaki mama Cynthia jona tozo bondela na lobi to boya ba identité ba peso identité ya yote yo muto ko simba ba 1000 euros te yo benga na ba 50 000 euros komata yo sa muto ko banda ko lela te yo sa muto benga mo pesa ba to esengo alors il faut refuser cette identité là vraiment mais ba famille ozaki na identité mususu oye en place au vandi ba relation c'est comme que là tu sais votre identité au yayote maman par relation de makambo ko séparer bato maman yo fandi écoute la Bible dit c'est lui qui divise et du diable et le benango bandengo nanga du diable mais c'est lui qui rassemble et de Dieu so moni mutu moko na entourage na yo na mile na yo ozol boza mosala nzambe mais musano ka okabola bato yo ko divisa ka bato bato basolaka bien ba coopérer bien mais yo tango yo ko to kabole bato tu es du diable c'est man sa satana kala mingi te to notanga bakomo na bino na kanda bena batu mususu mama oyebi pena mutu botanga bi yo kotika boke bana ye akabola ka batu écoutez mutu aza nzambe akabola ka te au contraire ça nani asangisaka tango zo sangisa eza semence liboso o et trompaka te c'est un signe qui ne trompe pas OK ofani na quartier moko ba relation et puis quelle relation o yo banda ko fula ye o fulier penda ko c'est-à-dire quoi na nzela na yo porte moko fungwamela ozona nanga ba relation bongo ba batuté mama Cynthia ba biso to zuma yele moni banga na zuma yele bato bakoma ko boya relation yo na la relation boy maman on a raison relation na keko la très important très attention maman nzamba pambola yo to yeba te ngai mikolo nakutani so boy na mutu na bandi wapi na rosala yango te lobaka nzambe na loba eze loko ete biso yango mama Cynthia na ebisaka okeba na relation pour monter au bon sa relation entourage na il faut faire très attention baza batuté et surtout ingratitude de koli bokoli sango bilanga masango koli na kanya makasi et koli sa mutema malamu nzamba pambola si ko koli sa mutema mabe okokutana na nzambe vous savez quoi la Bible dit il est riche en bonté mais là à la colère nzambe zoya sala attention repens-toi luka muto bebisa ki na esenga pardon soko lobi yonde yo tikana biso ndeko muto za yende ye eza Yesu biso tutokita pokola sanini atombola biso amen ba pasteur rebelle bazo boya pe bazo s'écarter na bandini na point au simbi papa eza likambo na yo ki en mingi yo bikinga na zakana bato na nzambo ebele likambo ya ingratitude mutako sambela pona yo pasteur akui kosunga yo soki ozui likambo wana to au réussir to directif ya mosali na nzambe wana esungi yo au sauter place wana oke koluka pasteur mususu otiki orientation wana oke koluka mosali na nzambe mususu yango ezo affecter ba pasteur ebele yes mama Cynthia nzamba pambola yo mutuna kitoko ba komi na découragement ko benga bo nzambe papa sambela pona ngabo mutasa ayebi déjà que akosambela na ye mais décourager comme kasi po bana nzambe bazo saisir l'opportunité te pe bazo décevoir pe bazo décourager ba sena nzambe mama Cynthia na bandika na yo yo za moko ya bana nanga amen na otino musika 15 ans mais 15 ans est-ce que tikanga Cynthia je te dis aujourd'hui devant caméra
oza parmi bateau na YouTube na Kinshasa po YouTube na YouTube te na lobaka oza qualifié ozona nanga oza attitré na musala na yo yo oza ramasité mutabimi akomosa na YouTube te yo toyebelo ba chaîne na Congo na Kinshasa na ba chaîne le kana ba chaîne bele oza na komikitisa pourquoi reconnaître nga comme ton père pourquoi reconnaître comme papa na zwa mingi pa na ye et au perdra nini au contraire et tombola yo bato ba kanisa kaza na kisi tala kisa Cynthia alukaka papa na ye ti mais mission boye ba kisi kisi yangwana a reconnaître toujours l'ingratitude de bomaka voilà pourquoi je vais vous dire na ofungolelo mo lelo amen. Vous savez pourquoi batu mingi ba porte na bango za ka bloquer à cause ya kozanga kopesa demi pourquoi oui pourquoi pe batu mingi ba yebakate dim nzambe azana bosenga na ngote na ndenge bino bokanisaka dim nzambe azana mbongo leki dim eza juste acte ya reconnaissance et pas na nzambe par rapport ya musala ou apesaki dim eza acte de reconnaissance par rapport à niveau on nzambe a commission pour olo ba nzambe naza reconnaissant par rapport à oyo se na vie nanga dans la 1/10 nanga yangoyo OK soki muto na zo pesa te akaukaka liwe kotaka parce que dim sala mambo ebele muto na mona bola muté siko soki nzambe azana besoin batu bazala reconnaissant na dim boni basali na été parce que basali bazala ko représenter nzambe tokeye pa bato bazaki dit le pré babela ki malade ma ils yeso abondeli pona bango bakendeki babiki moko kaka so tant moko zongi yeso tunieni où sont les neufs pona ko yeso pas na besoin bato bazala ni ba le reconnaître oh écoute amona maman na ingratitude yebe na neuf ebele il fallait bazata toi yeti bela ba ganga yeto barabas na misu na epenza kaka bato ya bonde pona bango bato ya sala pona bango mais jour asuka batuni batwana entre ye na miyibi boponi nani bato balia mapa na ye bato bamona miracle babi yete bama tala niveau ya tokutango mais to sambele zalate pourtant ezata ya grâce amen. Vous comprenez maman yango moni bato bele bazalaka bongo apambwami atiki pasteur na ye akekoluka pasteur mususu maman Cynthia nga soki mondima ye pananga aza déjà ko pambwama financièrement. Parce que la bénédiction, ce n'est pas le matériel. Oui. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, en général, ce n'est pas les avoirs. La bénédiction, c'est une capacité. En possession ya nyonso o yali. Amen. Soko beli maladie net ba corona ba to bazana bénédiction ba okufa na ngote. Amen. Bible lobi alliance. Tu seras tombé. Alliance c'est sogang, ezoloba. Mais tu ne seras jamais terrassé. Ba ya nzambe. Abi malade ko ya nango, mais la guérison est là. Le malheur atteint souvent qui? Mais l'Éternel en délivre. Merci. Mais oui. Ekoya nango. Toboite ba misuku te koyate. Mama pa na yo sinte koyate. Nanda ko noku te ko tate. Omoni donc ça akozango pété. Jamais. Ni cameraman on ba tutu bo sala pono ba robiki sama. Parce que alliance aux anangona nzambe ezokita. Mama ba pasteur ebele le loto zolela. Le loto zokufa. Kaka boy. Webi musala nzamba pesa biso. Aloba toza ba ouvrier. Ouvrier mérite son salaire. Bible lobi na mukanda Galate 6:6 kabola bozuna yo na mutazo te yo sangomala. Malam. Siko soki to kufa banzala to fana vous savez pourquoi? Et lobi te ke to yiba ofrani na yo. To bono pesa autant te. Et lobi ke nzambe oyo na nzela nanga a elevaki yo. Mukoloko bonga zonga. Yango moni Jacob tanga pambola maki azongaki. Jacob bolanda tanga pambola maki azongaki place akutanaki na nzambe place akutanaki na ba ange place ba ange ba pambolaki atongi yango nde boyoka babengaka cité Bethel. Amen. Bethel ezali kombo mutasala ngona kishazo Bethel ezali kombo o tokuti ngona Biblia na taona na Israël Bethel. Bethel ezali lieu oyo muta pesa kango kombo tango alobi c'est ici que j'ai vu Dieu. Na tongi. Nde babengaka Bethel. Bethel ezali place batongaka et pas Jacob tanga tcheki muto na libanga. Je vis des anges monter descendre. Monter. Donc bazozwa requête nanga, bazozwa ba problème nanga, ba matango pa nzambe, après ba kitelanga na baso solution. Amen. Alaga libanga. Siko yo libanga na yo place tchaka mutu lelo koma na mbongo. Est-ce que zonga? Est-ce que pambola? Bethel na yo zonga. Ngai libanga na tcha mutu ba Cynthia yo na zaka na ye. Cynthia tozala kaka zonga ka bi papa place na uta papa yango nalingi yo pe okende ke place uta pasteur on a de la rapona ngo moni makambo belezo simbate boza la reconnaissance ce n'est pas seulement un homme de Dieu même na libota muta tangisa yo Cynthia suite lokwana muta tangisa yo obongi musala ne sila aboti bana ne ba souffrir agolobate ayebi ke yo mutu ezo sala akotinda mwana mutu ne ezo sala ke papa na bango ne
atangisaki ngai tikanga pe na edebana na ye mais yo te osali ya minene elobi nango bakini ekomi nyongo réponse réponse te eza kozanga koyeba permettez oh maman na yebi abi ekomi nyongo ingratitude nzamba ko beto kisambeti merci moto na nzambe koza kisambeti vraiment tozo kende tomoni na temps oyo ya confinement o bato balobi ebongo ba mabala oyo ya poto baloba na raté wana na ko kamwa ke bato ebele baloba na bango te mais bavanda na place moko et c'est grave ebongo na temps oyo ya confinement na mituni ba couple oyo ndenge na poto mingi balobi ke basi ba respectera mibali te et puis bandimaka na bango bazala ba femme seule bazala na bana bango moko na bandako siko na ka oyo ya corona oyo ebongaka ke papa na mama bazala place moko ko papa ko sa ata effort mais siko soki yo mama ozali kaka yo na bana to papa yo ozali yo na bana siko nzamba te pe ba couple belé na diaspora na temps oui na diaspora na temps oyo nzamba te ba couple belé et ça pe na Kinshasa na Congo en Afrique partout d'ailleurs Dieu a prêché, il a vraiment enseigné aux hommes, aux couples, au foyer, comment kosolola. Mais attention. Bokan sate ke ba couple mususu so ba fani place moko nde soki ba loba te ba solo nde rando yesu makasi. Oyebi ba so ba na rando. Please ba otana ba oina. Si. Oh. Soki ba na deux chambres, okuna na chambre no na chambre. Siko oyebi lo bandoleka ka ko fiotola. Bako bamba na milangi danger il faut batata ba policier na banda mususu. Maman Cynthia, oh je vous dis la vérité. Tala yana mutu musuko abi na ninga kuta ta kuta na ite kutu so atalinga no yoka kanda siko tala mutu so katelo ka kanda so bo fane nenda bo partager wese moko ta ya bogo sala ta kapaji mama te nana ko sibino ko yana batu mususu ba yoka na kasoni ana periode de ba yoka mais bato ba na rando danger yango na pamoli ndeko moko yambaka epe na linga ndeko na mingi Pasteur John. Oui, Pasteur John Karate azande ko azana bandeko. Azana bandeko ba musicien. Prophète Marcus nani? Te azala mingi na Mbuta. Mbuta te le ndeko Sankara. OK. Na landaki misono mingi po tanga lobaka boko ta sala misono kitoko na sekaka mingi aza mutu to eba ne ayebi penga bien to fanda ki place moko azako fréquenter biso mingi ngara famille nga bayaki bontongo tout ça là. C'est vraiment un frère Sankara. Un frère. Alors aozo alobai makambo moko et s'appelle Singa. Na séparation zolo babato basekaka. Mais c'est un homme qui réfléchit. Si a raison na makasi abi omoni na moment oyo. Après confinement ce qui confinement oyo. Boko yoka ba problème ko bima na ba foyer na Kinshasa wa. Même na poto makambe ko bima boko yeba. Soki leki kaka. Tango bato ko bima o bazaki ndako moko boko yeba ngomone bandole kana ndako. Non, quand j'ai écouté ça de dire non, quel niveau de réflexion. Maman Cynthia mutako sabino te bato musoba yoka la mais nenga na zo monela. Na ndenge ko la zo révéler au contraire na banda ko sa musu milangese sile pasuki mususu luka mobala na zoka ite mobala bimaka na tongo oh nazuyo lelo mo kimezate yo bima yo salaka na butu so zonga na tongo mobala seni ake musala bomona na te sina poto belé bazamo bamona na ka te mais ndena loba ba même terrain ba ko boke na balembi ba ko finga na ti balembi donc yangona l'état même na poto ba ko misu na banda ko ba chaka tali toyi muso ebembelala okanisa ko fina corona vraiment la nyembes ça je vous dis la vérité oh maman Cynthia okanisi penda oh muto penda comme so corona lié nzoka ndemo sa bomé na pozo msa ku famille so akenda tinzinzi donc et ça quand nzamba sala et ils ont occasion yo batu ba réfléchir batu ba raisonner neti ba papa misusu bazona maman Cynthia na sekiso ba na punition ba kondi. Moi si ce que zoleke olobi moi si ezoleke la epo basali mama na provision mobala zoli ape bien mobala okonda amesana bari yaya amesana yaya nganda na ba master amesana nganda azonga kane 22 mais ce que tala tanga tibutu afandi aole kalibumu poni ni ngande zate na sekiso na Cynthia odike jour papa présent lobby tseke dabi batu bafana babarete yaya na beta tour na bandal on la mutuko bari on la batele bazota la barbe mais misu na milangi na maboko na bakwenkwe uso akani mulangi on dirait libango bachaka na porte na kina tena singa vraiment na bi oh ndika mama Cynthia ba on la batuko sentir que ba raison manquer yangona na lobby boy bokeba l'état surtout na Kinshasa na poto éviter bocha batu ba température bo meke mati
eza non aza tena ba virus ya corona mais bar ezo manqué terrasse ezo manqué moziki ezo manqué. Je vous dis la vérité maman Cynthia. Likelemba ezo manqué. Donc il faut faire très attention. Kotonga ezo manqué, merci. Ba de kochola ezo manqué. Amesana la muki ake bureau ake base. Base ya nini okene kotonga. Siko mikolo a obimete ya omoni batumi banso bosa ba jare misu température nani fièvre mati tout ça là. Vraiment nkola sunga. Vraiment. Merci papa to ke na biso nango. Silisa omoni ka ya papa na biso ya moko ya bakimbangiste na éviter ce qu'on mona vidéo mutakalisé et tout na éviter ce que komelaki yo et pourquoi surtout ba maman surtout ba africain ba comme penza na makambo wana et puis ça li soni côté ya bato kimbango okaki yango. Oui na yokaki mais na mona kinga mokopé parce que yo yebi to s'informaka pour to la former na landaki bon le kanina loba eza kozangelo ko sala soki yo tie bongo yo muto tie bongo pozwani c'est ça. Bon mukolo bakolobelo ko bato bazaka ngape manoke no kanga fatu bato fota mitakala nanzo poto lukate ya nzambe moi. Vraiment. Merci papa to comme na suka liloba na o balandi biso lelo et puis quelques directions. On a bateau bazana banda bateau bazali kobela bateau bazali kobanga plus parce que na ba vidéo mususu ba makomi mususu e komi ko stresser bateau maketo ebi ke maladie yango ezali 1 mètre to sukona maboko to sala boy mais bateau misusu ezali kokota bango na mutu bazali kolala bien te bango bazali ko benda ndenge to lobaki ya maladie okoyesa bango nini puis bateau na koyebisa ko panza place bateau bazali ya kokanga. Yes oui na on azolo bana koyebisa bino kake bo rejeter makambo wana na mitu na bino. Bolongo lango ba bangisa bino ya pamba. Prophète Janona mama Cynthia balobi teke bo sukola maboko te. Vraiment. Sukola no maboko mengana biso yo sukola na maboko na maya kala mutango mususu. Obia ba maya na biso régie des eaux oyo yo kako oki se chami bien te mais na pote na bato ba sukola maboko na alcool penda solo mais ba o dai. C'est Jésus qui protège. To fuka matole la mawanzambe. Na lobi teke to chasser. To le la nini mawanzambe. Na ebelo na zoloba. Na kacha mawanzambe il y a la repentance. Après qu'on est la mawanzambe to ebisi nzambe biso moko ya loka muto balimbisi yo olobi na yoki merci pour l'imsinga na zonga lisute to zonga lisuma sumute boye ya mona nzambe za pembeni et loko zo tikinga beaucoup plus c'est ça. Jésus arrive. Il y a des choses qui ne trompent pas. Peu de gens barokota parce que belé bana distraction. Comme na biso moko basala nzambe. Oyoki to mikitisa to yambola to le la mawanzambe et en plus nazo senga na ba batu botika kobanga. Dans le bas l'autre fois kobanga la peur engendre le doute élimine la foi. Okozwango te ata pozwango okufate. Amen. Oyoki okodaite nazo senga na bato bazala na bonne foi na Congo. Ngonge kokito e babino. Moni bambongo bozala ngo bopesa ba musicien bosala kabo bokene bosunga bato. Bo aider pe gouvernement pe yo muto fanisi bato na bandako futa bato. Futa ta bato pardon penza pardon. Et puis biloko e mati kitisa. Kitisa po ekozala bien noté la famille tue nzala et bomaka koleka corona et puis na pamboli basai na nzambe s'il vous plaît hein to lendi sabato to pesa ba directive to kota mabondeli to yoka nzambe mais nazo sakola na lobaki on partir le 15 avril komata et ko disparaître na bamboka bamboka telesine o ekei ko banana RDC parce que zamboka bilaka mama Cynthia nzamba pambolo makasi na moment oyo eza moment ya pasi nzamba pambola yo nazo sepana be mission zo sala eza kitoko mingi sala be mission zo sala na ba pasteur John Banani bo sekisata biso pardon eza remède le kitu monta mutazo seka wazobo sana ba stress yo sana nini ezo longwa bino pe bato bokangami na ndako oyebi nini révélation monza mapesinga na on pesa révélation na omoni kande bakangi frontière mutu mususu se retrouver ya Matadi na Kinshasa webi atiki libota mutu mususu pasa oui alors na ina signaler bino kake batu mususu confirmer ekuti bango na bandako babi mutabi mate akendeke pa mbanda et pas deuxième bureau so moi si aibi bien kaze pa nani deuxième bureau ya on il faut faire tes attentions il faut beaucoup faire attention confirmer mi makambe bele donc akendeke pa deuxième bureau akanga mikuna akendeki na mwana batu akangami confinement au problème papa nzama pambola yo confinement avant bo libérer boke na bandako botala nana zaina nani botala ba position po ba batu misusu ba yala mutu mususu aboma batu oui olobi mama Cynthia ba couple misusu ba papa mutu ba ko confinement ngala zunga dana corona moyena ya ezate na za quarantaine mais ya lokuta abi na za quarantaine mama Cynthia
Maman Cynthia, au touché. Ah, alors bien ça en quarantaine, tu ne pas moutou. Pas moutou. Omoni yango no lobaki ndoki aza zoba. Omoni satana za na ba stratégie. Akosa ki na Kinshasa, o tué ou embouteillage. O meli wapi embouteillage. C'est quoi maman nandika en quarantaine. Po bela o sani. A utinde lope mbongo, mais ya sa quarantaine. Nzamba pambola. Merci pour ton ensemble. En tout cas, tu recevais là. Tozonga lisusu awa olimo bisoté tozonga lisusu cha programme moko ya malamu et puis prière na ba onus balandi biso bazala ba kam susu bazali kobela biso ba perdre bande ko na bango ba bibembe mikolo e komi ya kokunda mana butu bat misu balobi esala mapa bongo po basale le kicher mais ba trompe ya basale ba misu ba konzi do ba ozongi saka rapona donc bango pe ba se yo ebika ndenge bango ba basala na bango mais na minute et diminuer quand même moi to ya buzoba ya matanga. Oui, na comme matanga ibele ba koma ko kende ko sepela oli ko lela muto. Effectivement, eloko ne kozonga nango kaka. Mais na minute yo etikala na bongo ekozala bien eko épargner biso na makambo ebele pona bande ko misusu nazo pesa directive o ezali ya mabundeli. Oui oui. Bazo na jibate na se ba na jibate po ebembe mela na compagnie raté ou bien pour battre mais la maman Cynthia cercle au TJ pour ils ont sur la formule na eba atenga no to ebité système mabe biso moni ba mboka to koleli mingi na bisa kona koleli na mboko ebembe balela na morgue boleli na morgue ta to zeba na to zomona ke ba lubumbashi ba Zambie to zomona même na Congo Brazza na lisa mata na Brazza au monde ebembe bo memi yango na nani donc on a zopé sa directive na lobibu bozwaji. Tant que papa n'a mis la calcul à 1% ya rouge, babé gango sangria. To sel ango mingi ba sen ko sangisana ba jus coca ou fanta, zota sangria ou bien jus mata vitalo ou bien manani moko boisson sucrée. Ya rouge. Ça la sen pendant 7 jours. Na lobi bien 7 jours. Benga mwasi mobali bo fanda bana. Bo sala ba déclaration, bo sala sen na lobi bien sen bo sombi pensa le vin. Bokoli yango pendant 7 jours. Prophète Jean a pesi directive. Pendant 7 jours, bon melango chaque tongo, bon lebi auto mela makila na Yesu. Pourquoi? Après boko bondela. Nini toko bondela? Toko sambela na mukanda Exode. Okotala na Exode 12 jusqu'à 14. Bona na malam. Exode 12. Oyo nzamba lobi tango ange de la mort. Oyo za corona. Akoya ko ravager. Nzamba lobi boko chamakila. Biso tona ngulo eza makila na Yesu. Chango na ndako. Tant que ça l'enseigne, tant que koya maladie wana et pas na yoko kota teko sani ekoleka. Yango na prophétiser. Mutu nyonso zolanda émission oyo. Mutu nyonso osabona na Kapage TV. Koroneza musika na yo. Mutabele ki na libota na yo abika. Amen. Makila na Yesu et couvrir yo. Dans le nom puissant de Jésus. Sois guéri, sois protégé par le sang précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà un peu maman Cynthia auto koloba makamese belé koloba mais na sepe na monyo le soso na moni nzamba zo salela yo donc nzamba zo salela pa ko tombolo makasi ozo mato moni après 20 oyo to ko tunana ezana makamba kitoko zo oyebi yana mutu moko azo préparer diemba a diembika mutu a préparer piège a diembika Mardoché noko ya Esther mais nzoka nde eloko ya préparer ki po aboma mutu yango nde bomiye. Amen. Ezana batu ba préparer pour na yo. Nzela koloba ko bebisa makamu na yo tout ça. Mais laisse-moi te dire, ko préparer na bango nzama zo bongo lango zo comme bénédiction. Après c'est vent, tu vas encore remonter. Et puis nazo mone le moi bien, likolo na yo, ma futa makasi et ma futa na nzama lobi nanga abaki selo portion pour au percer place yo senga ki na yo ko percer. Amen. Nzamba zo protéger o libota na yo, pa batela yo na bana na yo. Amen. Na bande ko na yo, nyonso ya yo, bana micro, bana ba caméra. Donc ça tout ya yo et batelama. Je suis béni. Nayambi journaliste à Pamba Pambate. Vraiment nzamba pambola yo. Je suis extrêmement béni. To zalaka mo so na tel na binzambe moi na pena na botako. Vraiment. Ah, nzamba zo lokuma koli. Te okola. Mais ozo garder kokola. Pour na zo na Bethel. Très bien. Ozo na Bethel. Amen. Place Outa. Amen. Yango moni Cynthia, la délivrance c'est bien. Amen. Mais protéger sa délivrance c'est mieux. Vraiment. Conserver sa délivrance c'est mieux. Amen. Mutu mususu okola. Mais est-ce que vous avez la cocola na yo? Ou bien comment mukolo kizengi? Mutu muso azo élévation. Ya omoni batu muso bazara ba musicien chrétien banani bazo élévation ba kufa abeba kaka bopo. Élévation na ye azalaki na cœur de l'élévation pour protéger son élévation. Ya wana soki nzama otomolo Cynthia sala très attention.
bitumba pe goya makasi il faut ça ce qu'on apprend protection vraiment Carios, le temps du Seigneur, le temps de Dieu, l'espace de notre prophète Jean Bontongo. Il y a des sur Abimi, en tout cas il y a des révélations, il y a des prophéties et tout. On a eu Sarabino tango iso nazali mwana ya basali na Nzambe. To ta e place musika azali na chaîne na ye papa chaîne comment na nini? Comme ngo Kairos TV. OK. Et le temps de Dieu. Temps parfait de Dieu et la volonté parfaite. Okay. Donc le temps de Dieu. Attends, corona isolé. Kairos. Temps de Dieu côté. Vraiment. Merci Moto Nzambe, prophète Jean Bontongo. Nzambe abatela ba zana bopito, ba batali biso, ba waza ko s'abonner, to yaka na basali na Nzambe po to yebe to yeba kipe to yebi bataya boyaka. Temps ezali kasi boso so ba corona te bobenga basali na Nzambe baloba bokomi ko exige biso. Lelo na moya lelo a on a capacité to benga basali na Nzambe baloba. Ebele abasali na Nzambe otango baloba. Lelo ndiko ya ko komela prophète Jean Mbala liboso to mona ote. Bokota botala basali na Nzambe et que ça la biso vraiment bien prophète Jean Yebi ngana yebi ba miracle ngana mona ba miracle Kapage télévision ezali moko ya bisakoli ya papa Jean mutuka nyoso yango ta bokomelanga bala bana no barake ta Nzambe parce que na yebi na bani na Bethel o tango na kozwa ezate ke na zui na sala ngo émission mobile na sala ki boye te o yo kozwa ya kimia o Nzambe moko kopesa yango wana totsika nyoso na maboko ya Nzambe ngana ela kapino basali na Nzambe numéro ya prophète Jean yango wana na se soki obungi yango obengi ngana ko orienter yo pona Nzambe abatela ba famille surtout na moment oyo surtout na moment oyo baza makasi bazo ko biso nga benga nga ko banga te na opeso place te otinda offrande te na bongo te benga nga pona bondela pona yo benga musanze pona déclarer likolo na yo mama sinza na profiter koloba ko bosa na samedi te lundi mercredi to zana mabondeli oyebi secret na ngole pisa pe bande chaque samedi azana prière so omone samedi te mabondeli abata maka chaque mercredi les canados donc lelo jeudi vendredi jeudi donc après le prière donc to bandada to matin vraiment merci. Vous s'abonner, vous aimer, vous s'abonner les sources na Carios TV et c'est la chaîne principale il y a prophète Jean Bontongo. Amen. En tout cas vous l'andaraye à on a Kapage télévision Nzamba simba tout ça là effort tout le monde ça me na Nzambe na rythme ya mabonde linaye merci na ba balandi biso merci bye Kapage TV.